Bandeko boyoka maloba ex-patron ya Karine Mokonzi alobi makambo moko vraiment ya très important. Mais makambo yango oyo ya koloba tokosolango sima na yebisa bino ndenge tokokosala pamba te makambo yango fwe banda liboso na Karine Mokonzi la baronne. Bien sûr, walinga banda bisika banda abandi, mais soko zali chinois. Soko zali olinga Karine Mokonzi na kanisa makambo oyo ex-patron ya Karine Mokonzi la baronne alobi, en tout cas fwe banda na ye. Mais boyoka yango nanu sima to solola. Bande kuna biso. Ba Nigérien bo mona ba l'équipe biso bana ba jet, bazosa mambo danjwana. C'est parce que na Nigeria ba créer dynamisme moko. Dynamique moko que bayi bakutu bani bapaya. Mais moi na mboka te, OK prison. Ceux qui bobandi ko au monde ba Spotify wala. Oui. Bo téléchargeant. Ba 10 heures. Oui. Yango nde comme c'est son l'art. Bambongo to wana ngoya bambongo mabanga, bambongo ba copie veno mo alinga wa kabelio. Mais mbongo wa musique. Oyo tikala kapé. Na yebite na musique a Congo soki bat bana mbongo ya musique pena. Na Congo ya zana jet. Na artiste. Bozu ya pibi. Au mona ke. Au mona ka. Voilà. Et en plus, na tout na jour mo ba musicien congolais tout au bana là. Mais tout le monde peut être armatolo. Endenge. Biso tout peut être armatolo. Bon, so bobo est armatolo. C'est capé ko boire bateau. Biso tout to boire bateau. Tina bandoule. Quand to boire bateau, y a raison moko. Ko boire bateau dans mendicité terre. Non. Mais ça troque. Ils échangent. Échange de services. Yo pona ça yo publicité, mono, yo pesinga là. Et Davido azana posa ko boire comme tout. Parce que bande connaît ba Nigériens ba somba en musique. Et yango moni même les Américains préfèrent chanter avec les Nigérians. C'est pas par rapport à la langue, non. Pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat. Okay. Ils sont plus de 100 millions d'habitants. Ils téléchargent. Facilement Moutaros au disque d'or, facilement. Contre nous. En France, il y a plus d'1 million de Congolais. En Europe, il y a plus d'1 million de Congolais. Dans la diaspora, ouais. Voilà. Ouais. Imagine 1 million de Congolais. Ceux qui va sombi CD, il y a Ferry. Combien de disques? Ou on a platine? Soit sombi CD, il y a Inosbi. Platine, bah moi. Ata Gaz Fabulous, to Gaz Mawete. Gaz Mawete. Gaz Mawete. Né nom ça mi ange mi de mon beau. Bah bon, to somba. Mais bah tout bazan à Paris, bazan ba carte bancaire. Et biso ba tu ba iPhone, tu ba carte na carte intégrée. Toko ça la tezali na carte. Siko, pourquoi les gens n'achètent pas? Pourquoi bandeko na so ba attaquer biso ba Nigérien ba l'équipe bino bozo tika musique na ghetto, mais ils veulent pas nous consommer. Pourquoi ils achètent pas notre? Mais parce que héritier, moi je me dis que pourquoi ils font la facilité quand il y a YouTube? Mais oui, parce que bino ba orienté bon na YouTube. Aux autres mis album, aux autres ba tuke. Na ko mis sa clip lobby na 20h. Ba mutorota la clip akita ne clip. Abonné ko somba. Mais net lelo na ina biso to ça j'ai mon boy. Ba ya tout okuta na bango. Ata ba kawe wana to zombo bozo ka téléphone. So mi ange mi na mo bimi. Na lobby on ka aba timbela ba ko payer. Le ban noko tunde to ala ka wana so vani kana mondeni monza chana chombono utabna so asombi album na kata téléphone. Artiste nyonso congolais na somba ba CD na monde so ke shinga artiste congolais tout sauf personne na CD ne ba CD na bango ba originaux na parlé donc so misa 3 albums ngana na 3 albums. No iba album mo mabo ngana to ngana ko ngana na sombi yango déjà. Yo kango na carte na yo kango na voiture lo yo to na nga wa yo kete ali te na yo ke poyo zo kanisa ke na yo ke donc nga fo yo kanisa na bongo ponga na yo. Oui to ko na kata range. Ngana o vendre omoni ngana côté les artistes congolais musique mbongo boni biso tout somba Congo na biso kende liboso. Omoni ba musiciens wana. Bo on va ça ba festival. Imagine tous ces musiciens là. Bosombi Ferré trop. Bosombi Fali trop. Bosombi Intel trop. Bosombi Fabregas trop. Bosombi Robinho trop. Bosombi Seleo ya niveau. Bosombi Inos trop. Bosombi Binafile trop. Tatiana Cruz, ba ngotu ba Cruz. Bosombi ba Black Pearl. Black Pearl. Vous comprenez? Bosombi Claudia Bakissa. Bosombi biso no sona trop. Barebo. Chulo. Vous comprenez que ba ministère ba okoma na l'art. Au moins est-ce l'art, ce mta komi na l'art, akoma na posa ko salisa. Oui. Posa ko salisa po ba mona carrière pa komi na moyen. Au moins ba don wana. Ba ndo sala ba don. Imagine toza 10 to ça ba don. Toza 5 to ça ba. Ça sera une force.
voilà ça sera une force. musique à Congo ba na la reza ba vient so bantsone ba jibe ba rambo parce que ba tra ba sponsor sponsoring est silat tant na sa album na ba makambo eko sila musique à facilité et ba sponsor eko sila et sila héritier une Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa tozali koyokana malamu. Bolandi maloba ex patron ya Karine Mokonzi la baronne alobi. Soki bolandi yango bien eko banda vraiment na nani soki yo lingaka Karine Mokonzi soko landake ya trop. Foko banda na Karine Mokonzi bien sûr parce que bolandi même ex patron ya Karine Mokonzi alobeli mbongo wana eko sunga bango même basalaka badon. Mena kanisa boyebi Karine Mokonzi lelo yo bolobaka azane lokote bato ebele binote binemi balobaka azane lokote me Karine Mokonzi banda koloba azalaka ne lokote asalaka toujours badon na kanisa bomona même na ba image akenda kosunga bendikape bomona badon ya ndenge na ndenge mais bien sûr Karine Mokonzi azalaki ne lokote. Alors, oyoki bino moko na munoko ya patron, ex-patron ya Karine Mokonzi alobi bien. Bambongo ou bando pesa, ezo sunga bango pona musala basalaka pe bakosala badon. Mais bango bazati lelo na mbongo ebele. Bien sûr basaka na bango pe badon, mais baza na mbongo ebele, mais baza kosenga lisusu bosombaka parce que eza logique des choses et puis batie kombo ya badon likolo bakosala wana pe zali malamu makasi mais Karine Mokonzi asala badon sans kozala oyo bino moko bolobaka azana mbongo te oyo binemine balobaka ti lelo azana eloko te donc elakisi badon pa ya Karine Mokonzi aloba te ekosalama. Yango wana makambo ya kosombaka banzembu ezali vraiment très important. Bandeko, boyeba kosomba nzembo na téléchargement ezalaka taluté. Donc, en bref, pour comprendre bien, et kokani même pas na paquet ya biscuit. Eza nango kaka moins cher ou bien kokani na biscuit. Donc, eza eloko moko ya prix moko ndenge tosomba kaka glace, auquel ya glace boye. Na bisika batekaka glace, olobi batiela yo glace ya 5 €, batiela glace ya 3 €. Ou bien au sombi paquet no glace mais ndenge to liaka kaka ou bien ndenge to melaka bière na kanisa boyebi na kacha restaurant na kacha bar soko koti oyebi prix ya bière ndenge zalaka oyebi soko meli misatu eza ndenge nini. Alors ko somba musique oyo sikoyo bando salo bien oyo bando yoka en tout cas ezali déjà eloko moko ya talu ya muke ezali kamukaka oyeba ndenge basombaka bisika ba téléchargement wana osomba na facilité na yebike parmi bino bato ebele bazaka na besoin ya kosomba banzembo ndenge Karine Mokonzi akobimisa boye mingi pe baza na posa babando somba me bayebi te ndenge nini babando sombelango ba plateforme yango balobaka eza ndenge nini wana pe nazo comprendre bino yango wana mutu na mutu aza na telefone na ye na kati ya telefone ezaka na ba place ya kobomba biloko ndenge bobombaka ba photo yango folinga toujours oyebisa mwana na yo to camarade na yo to mutu moko alakisa yo deja to atiela yo deja programme wana alakisa yo ba site na ndenge obando somba banzembo pamba te Karine Mokonzi lokola aza kokota po abimisa album na kanisa bandeko album wana tokozelango kaka te pona tobina mais pona tobina esengeli kosomba soki kosomba esengeli ba plateforme o batekaka ba view na kati ya YouTube en tout cas problème ezate ba view tokobetile maboko asali ba vieux belé mais poko yebake YouTube atosali ba vieux belé okokotisa kaka mbongo muke ekozongisela yo mbongo moko te ya biloko oyo bebisi na batangu oyo bebisi en bref ba musicien nyonso wana monaka
babebisa bakotisaka bavie ebele bavie wana epesaka bango mbongo moko te na mosala oyo asali mosala oyo asali kosomba banzembo nde mutu ekokopesa bango bambongo yango boyoki bien ye moko oyo azali ex patron ya Karine Mokonzi alobi yango bien abeleli makasi na kanisa ndenga gangi boyoki memike soki makelele za koganga ezalaka kutu modeli ya zogangela te aza koganga pe alobi yango na mongongo vraiment kitoko boyoka yango boyoka son pe boyoki son koleka son ya ba makelele yango bolinga bosala boye tango Karine Mokonzi akobimisa bobanda kosomba bobanda pe kosomba ya ba musicien mususu baza bandeko na biso pe boyokaka miziki na bango bolingaka me ya Karine Mokonzi fo ezala na priorité ex patron na ye pe lokola zala ex patron na ye fo botiaka ye pe na position ya mibale après Karine Mokonzi bolandisi ba oyo nyonso bazali ya Karine Mokonzi pe ba oyo bino bolingaka bozangisa te baza ba musicien na biso okoki kosomba musique ya ba musicien nyonso ya Congo zala sir okosentir obebisi atambongo te même sokola la libanda atoza clochard okokano kosomba ngo na facilité na sukisi awa botika la malamu et ciao ne batampo ezo déranger bango coach Gisnon yasaka na Londres yasisa batu batampo ils ont tout lu on a tapé coach Gisnon aussi ça yoka tout lu maman bolimo lobi bolimo Olimo, ozasu a tobungi, na kobima na porte te, kobima na porte te, te na porte te, kombangu te, bulunga maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.